Nzambe lobi. Ce qui a été, ce qui sera, c'est ce qui a été. Ce qui est, c'est ce qui a été. C'est-à-dire que manama kala, manamena, imanama teka kala. Manama teka kala, imana sima kala. Ezali, na mukanda ya Ecclésiaste, au chapitre 3. Ezakuna nakati. C'est-à-dire, na se atango, likambo asika, ezali na yango te. Et pourquoi je dis ça? Tokamata, nkolo yisu, nande konaye Jean. On a pesa qui est baptisé. On a son propre frère, nde konaye. On a pesa qui est baptisé. Ngala moko nkolo yisu abandi kosala ba makamu ici. Abandi kosala ba makamu ici. Ah, c'est quoi si baptisé? Et pas yé Jean Zalaki. Oyo ayokaki Colombe na likolo. Oyo mwana na ngai ya bolingo, mwana na Nzambelo. Jean témoin ayokaki yango. Ba papa na biso ba maman na biso. Ba yebi makambo sur papa c'est moi qui manque ngani. Si ba yebi yango. Mais pour nous bazoka motema. Jean adutaki pe. Mais ndeko ya nkolo yiso. Ayoki kuna mutu moko azo kuseka comment est Jésus? Jésus yangai. Ndeko yangai. C'est quoi ça? Atindi batu na di. Boka no tana no. Est-ce que Jésus wana zo est-ce que oyo ba lakaki ya koya bena yewana? Azo reconnaître son ndeko na ite. Batu wana ba keye pa nkolo ba ekuta ye. Ah, batindi biso pa Jean. Atuni biso alinga yebe est-ce que Jésus ayoki connaît ce que ça bena oyo ba lakaki za bena yo. Otali. Alors, nkolo salobi na bango bozonga, bomo yebisa ye. Makambo bomoni na makambo yoki. Bibembe sekwi, bakoka batelemi, baba lobi, makambo bomoni awo bokende ko yebisa ye. Bato na bazonga ki bakeko yebisa, ba envoyer ya Jean, bazongi pa ja bakeko yebisa ye. Si on kolo c'est pas tikalaki. Asali pe remarque na ba yeko na ye. Di na lobi bozono kotala nani kona. Azolo bila par rapport à Jean, pourquoi c'est son frère? Il le connaît boy kotala, nani boy kotala kona. Oya lati biloko bilamba ya luxe. Oya zali ko pepa kuna lokola rozo mo di titi ya pamba na zamba. Mo pepe za kuningisa ye. Ozoko landa ye. Po Jean akomaki lolendo, akomaki na mwa mbongo kolata kitoko. Otali. Akomaki komona déjà que lui. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, quand le salobi na bango tala, Jean Obomoni nanu na mona te mutu oyo abotami na libuka na libuma mama azala munene lokola Jean asa mutu munene mena yebisi bino mwana muke oyo akoti na royaume des cieux aleki musika mwana muke oyo akoti na royaume des cieux aleki musika tandis que Jean alaki na lolendo makambo. Voilà. Aye kosukisa, aye kosika koloba. Banda boye ya Jean-Baptiste, banda boye ya Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que koya ya Jean-Baptiste, likolo ba yatu bata yauli ba forcer yango ba koti nanko. Ba ko vendre lango. Est-ce que bata yauli ba koti na kati na lingoma na bisote? Etade mon ibsan. Ba vandeli yango nanko et ça na kati na Biblia. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, ce sont les violents qui se sont emparés du royaume des cieux. Ba vandeli yango na kati. Alors ndenge ni bitumbe esila. Pona nini parce que tango Jean-Baptiste a pambola ki nkolo mungongo yokani Satan pe amona yewana. Donc et pas nyonso ya kozala. Nyonso kozala biso foto kota na kati. Il faut te kota na kati, il faut te panza. Otali. Bon, papa Simon qui mango 1921 tango na ye koki abanda musala moye. Maman mouille le betango, maman mouille la betingo. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Satan a s'est présenté non? Mais yo di kibango mo sa soma kamunini yo. Na tikaki ne likolo yo la ninga susawa. Awo eza tere na ngaite. Ah bon? Ngana ye pona tonga lingomba ya nkolo yisu tango ekoki. Ah! Okotonga ngo
na banani yo zanga bato ngamu nazana bato Satan effectivement asidi ko bebisa mokili bato nyonso te ba sopani na loyenge ya moyini Satan bato nyonso baza ya ngai tata molimu santa lobi moli kambote devisa nga bango comme ça na suka na kozongi silo bango bayokani na bango est-ce que mukanda nzambe elobi te que tika le titi ya malamu na ya mabe ekola esika moko na sumangamu na kolongo elobi na mukanda nzambe kolo yesu tika le titi ya mabe les bons grés livrés poussés ensemble à la fin ngamu na kopona ndenge pas dengene avec triage ezali otali triage nani mutu akoya kosala yango si ce n'est pas l'air du Saint-Esprit et que yasuka le père, la faute des pères sur les enfants jusqu'à 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et je ferai miséricorde jusqu'à 1000 générations, ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. À ceux qui m'aiment et qui gardent quoi? Mes commandements. L'air du Saint-Esprit, ils allaient air ya commandement. Sans commandement, l'ingomba et kovanda te. Maintenant, chaque fois mon bébé kobima, tout ce qui est sauté de l'église, akanzaka do mobé ko kangami contre lui. Vous comprenez? Mibé ko kangami contre lui. Alors que ce n'est pas ça c'est ce qu'on dit kangami contre lui. Zonga sikoyo ndenge lingomba asengeli ozongela. Mais pour nous zonga kate. Bon. Maintenant 2002 résolution eye. Papa Simon ke mangu asali état de lieu ya lingomba na ye. Bakangi mibeko résolution. Vu ceci. Makambo ekoyaki ekoyi. Au centre de problème, likambo ndeko na biso Paul. Et betisi mabaku. To sambusi papa kulutu. Azali mwana papa. Azali bon. Nous on veut bien. Mais ce que qu'est-ce que nous avons à voir avec cette affaire-là? Il y a la famille qui s'est prononcée. Il y a ce que Papa Kouloutou avait dit. Maintenant, nous devons témoigner. Puisque les lots, on peut s'en prendre à nous. Qu'on s'en prenne à nous aux problèmes athées. Mais, et pas un Nzambe. Ce qu'on a la vérité au lobby en côté. Hein? Au yokile soni. Azozela yo, akosambisa yo. Au bangi mutu. Au lieu banga Nzambe. Au bombami. Ozana ngambo. Tovandi na bana ba papa pe. Certaines choses on en parlait. Il faut qu'on se le dise. Ce que l'oba message était que bamundimi baboti makamona bangaka bayini bana papa. Non, on n'a pas le droit de les haïr. Bisongani, ça ne nous intéressait même pas. Ça ne nous intéressait même pas. Mais eko bima na résolution que l'héritage eko pesa mela na bana légitime ya ba papa. OK? C'est pas les médimi qui ont inventé ça. Lingomba mutu ekangi. Maintenant comment bango moko bandeko na biso batata na biso bana ya ba papa ba maman na batata, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au sujet ya papa Paul? Bango moko, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au sujet ya papa Paul? Moi qui vous parle, un jour l'année malam, un jour tozali na maman mouille dans les années, je sais pas, papa Mbanza Koutazane nan. Il s'est posé un problème quand il y avait un papa comme ça. On était dans la causerie, chez eux là-bas à Ivry. On était même à table. Hein? On tombe, les papa Paul. Yoka makambonazo yoka na ndaku ya mamouille papa kina papa vandi. Kamonazo yoka. Papa qui nous explique ceci. Ye ayeba na munoko papa Kouloutou que papa Paul n'était pas son fils. Comment? Un jour, Papa Paul a utilisé la voiture de Papa Kouloutou. A utilisé la voiture de Papa Kouloutou. Kuna na Gombe. Ça c'est
c'est pas de moi. Vraiment pas Azali papa qui n'a pas yoka. Mamoudou Azali présente, vivante. Par rapport à Zui Moutuka, il y a papa Koulout, Abiminango. Apparemment sans autorisation. Nanzela a sali accident. Il Kame Salamaki. Bon, il était encore tout jeune. Akimi Lewapi, dans le ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas papa qui n'a pas salaire. Il n'y a pas Niwa. Akeikuna, Agumuna, c'est moi qui n'a. Ah bon, il y a un bébé, tala. Ah, mais nous se présentons dans ah bon? Ça va, bon, ça peut arriver, je t'amène chez papa. Papa qui n'a Akamati. Papa qui n'a nous raconte Akamati. Ameniti n'a pas papa Kolo. Tant papa Kouba, comme il a présenté ce papa Kouba, fâché. A fâché le tiens, allez. Beno bakayandi, beno vutura na zika tatanan. Boka mataye, bo zong c'est pas tatanaye. Ça voudrait dire quoi? Moi je ne vois entrer, c'est papa qui nous raconte l'histoire qu'il a vécue. Tout va dans l'abisson. On s'est dit, bon, ce qui nous a adopté moi, même ce qui a adopté moi, adopté, c'est son fils. C'est ce qu'on s'était dit. Ce n'est pas notre problème. Bon, mais si à la longue, cet enfant-là a se comporté dans où il y a une adoption, à se faire sauter, il y a bon, par exemple, ils allaient les musiciens, les exemple dans le dossier. Alors, si ce n'est que pour ça qu'on doit bloquer toute une institution et fonctionner que pour le développement d'un individu, d'une personne, ils allaient m'awamingue. Qui n'a pas apprécié, qui n'apprécie pas le courage de papa. Mais ce qu'on s'allie dans le lendo, dans la contestation, au lingo lata likambo ozaya yote, na makasi. Écoutez, nous avons se pelater. À quoi vomir yo? C'est ce qui se passe. Bon, oignon sur papa Zako, aloba qui concernant papa le bingoma mon batolanda kiam. Bisote to bimisa kiam. Donc aujourd'hui on en a plus par exemple, bah histoire et bimeli kaka na kati na libota ke mondimi. Fona ki mono. Mais ba témoignage ezali belé. C'est belé. Ezali belé. To ki pe belé. Bon, alors aujourd'hui on a biloko nyonso wana ememi lingoma na niveau yo to komi. Bon, est-ce que l'ingoma doit croiser les bras à Talakanekak? Chaque fois, il va contrecarrer, il va salaboyer. Non, l'ingoma doit prendre des mesures pour sauvegarder le prestige, l'honneur de l'église, la dignité de l'église. Nous sommes tous parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Mais l'église en tant qu'institution doit être préservée à tout prix. Alors, c'est là où je voulais maintenant en venir dans le Cambo. Où il y a Mibeko et Kangami. Batata Nangai, Bamama Nangai. C'est Mibeko, c'est vrai, vont droit qu'on s'attaque à un comportement et à 26 égale 1. Par rapport à Bisso, par rapport à Lingomba, papa, c'est mon Gepagangani. Vont droit pour prévenir le mal, mbeba. Parce que, Balubaka, mieux vaut prévenir que guérir. Prévention et l'éguignon. Et ça, il y a bien mesures préventives. Alors, et lobby 26 égale 1, Bazaba qui mangue c'était. Batata ba maman et Kangamaki depuis 2002 non pas 2002 non 2007 tant que ça qui point de presse lingombe vanda qui ba kangi ba mesure nyonso qui banda lelo baza so ba ki mangi c'était. Pourquoi tata maman lingombe za na mobeko soki o mwana tata Simone Gimbangu osali mbeba ba pesio etumbu ba pesio temps oyo kosala etumbu na yo
lingomba tandi maboko zonga tozana besoin mulimo na yo zonga ya kosala tata na yo metala condition. C'était si simple que ça. Oza maladi ndeko yaka komona munganga basalisa yo nzoto ne eza malamu te yaka basalisa yo. Ah non non, moi je suis bien, yo moninga maladi, est-ce que ngana koka je suis bien. Oza maladi oza traitement oboyi. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Le fait que olekisi tango mingi maladie est comme incurable. Pour l'entêtement na yo moko, maladie est comme incurable et memi yo même na liwa. Pour na kozanga bote aussi, conseil ba pesa ki. C'est pareil pour ce genre de choses. 2002 makambe kangami. Ah bokeyi. Soki bolingo bozonga. Bayamba bino. Ozala nani. Tout au départ, personne n'a voulu. Personne n'a voulu. 1 an, 2 ans, si je ne m'abuse pas, après 4 ans, bah pour comment que ça, bon, tout ça, na bongolo, tout ça, ils ont fait des démarches. Par exemple, notre papa Armand aurait fait, semble-t-il, cette démarche-là. Or, ça a été refusé dans sa promesse. Tout un tas de choses. Mais c'est qu'on oublie, même devant la loi, ba bengisio na ba ke le juger yo na likambo okeyite o salaki mo limbeba ba bengisio na tribunal ba ke le juger yo okimi ba bengisio kimi. Qu'est-ce que la police va faire, la juge va faire? Ba ko condamner yo par défaut. OK boloko, tu t'es pas présenté au jugement. Hôtel boya ba yamba bino boya ba. Vous pensez que Dieu c'est un ami, c'est un camarade azela kaneka ka éternellement titango bino bokolinga Hôtel Papa Lambert, soyons témoins à Nzambe. Témoins à Nzambe, Zali Mouti. Tu l'as Mouzali Nzambe. 2002, 2004. 2004, moi je suis en Kamba. Fête le 12 octobre. Malgré ma résolution, malgré ma résolution, Papa Simon Kimbango Kiangani a fait garder Bakiti Misat. Et pas y a pas de temple à Jérusalem. Bakiti Misat et Zalaki wana pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Dis-moi. Ce que Zalaki Moutou ya Mouté Mataï Bakite que bon, na pesi Nzamba zo pesa tango bandeko na ngaba zonga ndenge papa a kanaki yango schéma wana 3 et Zalaki. Ba télémisi papa hein, biso nion sur la chaise spirituelle. Mais pas papa Simon qui manga za kovanda 3 chaises Zalaki ozela. 2002, 2003, 2004. 2 ans. Et moi j'étais témoin. En 2004, tu fêtais 12 octobre. 12 octobre, tu fêtais en haut. Tu as dit que maman, tu as dit maman Fouemina Marie-Jeanne. Maman Fouemina Marie-Jeanne. Tant que papa Simon qui m'a dit que les gens ont point noir, ils ont pas famille parce qu'ils ont yamba ikuna. Maman wana, on était dans la fête du 12 octobre, à ça que papa vraiment dengali. Ngakutu asika tout ça. C'était pas des contacts fréquents, mais il y a en tout cas presque tous les jours. Otali basola ki makambo yanguna papa makambo mususu oyo ngana yoka mibeko oyo c'est encore rien. Oyo mama wana yibisanga mibeko oyo c'est encore rien. Monsieur Césalie. Oh. Mibeko oyo c'est encore rien. Mais le ko les ali ngaite munazana nginisa ko lobango peut-être mama wana mukolo nzambe ko pesa autorisation abimisa akobimisa. Potali mais na pesika kombo. Mais tant que tu soli maso apesinga ba masolo nyonso wana dimanche au landaki fête le 12 il y a le 12 octobre aussi. Dimanche il landaki. Tokena kati anda kwa Nzambe tout le monde a ici 3 chaises ezalaka depuis 2002 et tikaliskiti moko. Après ndako Nzambe tokuta maman Jeanne. Totunani maman Jeanne. Papa pasteur. Tu n'as pas constaté quelque chose à l'église? Oui, j'ai constaté. Yo moni ngape na constaté. Yo tu vas nous douter hier moni. Mais j'ai vu que
bakiti misato ezalaka papa protocole on dit balongoli bakiti yango mais qu'est-ce que c'est pas dit kiti etikali ka moko kaka tolobi sini oyo ça veut dire beaucoup sini oyo ça veut dire beaucoup ça veut dire beaucoup papa Lambert Noah bapesi mukumba tonga nzaza atongi nzaza boya totonga mbule konoka tala nzambe makamalobi akobunga mokili oyo boya totonga nzaza baseki toyebi nzembo batu baseki oyo mwa ndambu batosaki bagenda opesa maboko epa Noé batongi bakomi na suka le jour J nzambe alobi bon Noé na sepeli kota yo na mwasi na yo na bana na yo na balonga na bango bino 8 bokota bakoti aussitôt tango dégâts ebandi eza boy mingi bakendeki mbango epa ya Noé kobeta porte y compris bokilo ya Noé tata ya mwasi na ye non azibula non parce que réponse ni c'est déjà trop tard nkolo nzaza si akangi asiake na ye. Donc toutes les choses ont un temps bapesaki bango temps yako sisa makamuzu bakota tranquillement. Mais l'entêtement, kotiola. Donc, yango situation to komi nango oh ba yini bana ba papa ba lingite bazonga bazokanga bango banzela bazonga. Et si Dieu asia kangaki nzaza na ye, qu'est-ce que nous en savons? On va continuer à accuser les gens inutilement. Oh bambuta. Oh ba papa conseil direct. Oh boyna boye. Et si Dieu a déjà fermé son arche tango bapesaki esili kokoka babengisaki ya kosamba likambo na tango to libérer yo, mais tu as été condamné par défaut kota na prison otali. Donc c'est pourquoi tous ces problèmes là c'est des problèmes d'une fausseté énorme. Alors yama balobi que tango bini ozali lisusu kimbangiste, ça voudrait dire quoi? Comment on peut être kimbangiste en contestant l'autorité de celui qui dirait cette église-là? Babengi yango blasphème. Or nzambe biloko misatu azali ko pese la biso itumbu. Et puis itumbu yango peut-être poni tango po eya. Tango mukana nzambe lobi tiola nzambe tiola nkolo yisu okolimbisa. Mais soko tioli tata molimo santo okolimbisa mate ni na ekeke oyo ni na bikeki bizali ko na ekeke bizali ko ya elobama na tango na nkolo yisu otali. Bon siko liloba ngono il fallait ko kanate. Bon molimo santo balobelaki na bibi wapi ye to sana ile lot papa si mokimbanga ngani tala ebele abatio na mona muntu ba finga lokola yete batiola lokola yete. Bon oh en quoi to fingi en quoi? Lorsque vous allez dire que papa c'est moi qui m'a gagné à s'autoproclamer Saint-Esprit, quelle injure. Tant bolobi que darin kambango eloko moko ezakunate. Mais blasphème est pas Tanzanie. C'est-à-dire blasphème c'est l'injure faite à l'endroit de la personne de Dieu. Bofingi. Blasphème yango elobama na bido za kozilango tango. Est-ce que ce n'est pas tango yango? Comment nzambe sikoyo azwi ba mukano ya dur sans azala na pitié na mutu. Maintenant on commence à chercher des raisons. Non faut ya papa te ba muta kaka wana. Ah papa zako ka muta sala boy. Ah papa ngani muta sala boy. Tout ça c'est bango. Pour chercher la diversion ba kabola. Alors que le problème est simple, c'est de faire tout simplement son examen de conscience. Et pas wapi na bungelaki na zonga na nzela vana wa vidila vutuka vana wa vidila pasivo wa mona nzila ya sikila. C'est tout. Quand vous êtes perdu sur un carrefour, zonga liboso vana ah en tout cas direction na zwaki yangote, direction malamu yango zonga balingo zonga na place na babungelaki te. Otali pona nini? Nous sommes les enfants de papa.
Les enfants de papa ne donnent pas droit être enfant de papa, ne donnent pas droit automatique. Il faut pas bien kayo. Même papa c'est mon qui il a attendu bien que na moulimo et si il ça il fallait attendre. Pas proclamer yo. Il peut bien s'imposer depuis longtemps que ngaipe tout ça nazana nguya wana parce que asalaki ba makamu c'est mingi ndenge to bisi papa c'est mon qui mangana asalaki ba makamu aussi avant même que azwa place qui ya kimokozi na kati na lingomba. Partout asalaki ba makamu aussi. Mais avant d'ici pas proclamer que bon ngai Otel azeli tango ko kabake le kutia ye bala kisaye. Donc alors que non c'est pas un droit établi automatique. Otel mais aujourd'hui le fait d'être enfant de papa, papa nabiso, maman nabiso avec l'amour que nous vous devons, avec tout le respect, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Et je le dis encore, c'est une erreur. Sikoyo biso bandeko na bino, biso ba na bino. Tout comme cible comment on passe ko finga na biso ko tolanda bolingo et civil kati na biso. Pour nani, c'est parti de vous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est un véritable, c'est un triste record. Donc dans l'histoire va noter que l'histoire de l'église va noter que Bokaboni eye tango bana ba papa ba zui musala kati na lingomba tata na ba. C'est ça que l'histoire va retenir. Alors c'est triste, nous ça nous fait très mal. Or histoire na bokoi ko bongisa yango na sembo na kima na komikitisa, c'est tout ce que Dieu veut. Nzambe alingaka batu ba mikitisaka poète azong sabamona motema. Dieu est un Dieu aimant. L'amour de Dieu est un amour incommensurable, indéfini, sans fin. Ezanga suka bolingo tata nzambe. Mais kanda na yepe ezali kanda ya makasi ezanga suka. Soka asilikilio penda tina suka. Soka pesio bolingo na ye akopeso bolingo tina suka. Lelo yo fote bambuta. Tala. Batata et ba maman na ngai. Nabucodonosor. Non, pas Nabucodonosor. Nabucodonosor. Tangwa Daniel. Azwi ndoto. Azala guitare. Roi. Ya kosakana te. Azwi ndoto. E bangisi ye. Nzetia mulayi. Et ça est touché ciel. Tala munene. Nzetia ngo. Bandeke na likolo bazali ko pepa bazali bisika na bango ko fana na se nzete bibuele bazali ko pema na se ombre ya nzete munene ezali ko lesa partout. Mais nangonga boina ndoto yoki mongongo ekuti na likolo banzelu bakiti balobi nzete oyo bokata yango bopikola yango matiti nyonso to ko tumba ko panza bandeke nyonso to bibuele nyonso ko panza bali asuso iloko moko te. Otel et bangisi alamuki ndoto abengisi ba savant na ye ba magicien na ye ba devin tout ce monde là batali likambango mon côté azali compétent après sa réponse. Daniel azalaki na maboko na ye pe histoire Daniel na fosse au lion. Daniel azalaki na maboko na ye ayoki munganga Daniel abengisi Daniel alobi Daniel tala ndoto nazanango. Pardon, limbolanga na yeba. Daniel alobi mokonzi nzete omonaki ezande yo mais kasi je suis désolé okokatama bako réduire yo à néant okolia kutu matiti ndenge bibole baza kolia matiti ekoleka ba mula po amatisa yo soki omikitisi. Et loko yufo yeba yo roi que Nzambe a la possibilité à tomber même le plus vil des hommes, le plus abject des hommes, le plus mauvais des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bozani ko finga basali ya papa c'est mon ngani ou baza tout autour de papa qui batu mabe. Papa za ko mutu mabe. Ba muta mutu batu mabe. Baso bebi salingoma baso ko sa papa. Nzambe asila ko tombo là-bas. Si vous les considérez comme étant des vils, des abjects, des mauvais,
Mais yebake nzambe alobaki yango na bika Nestar que Dieu peut kotombola même le plus vil des hommes apesi ki mokonzi apesi no sasa na moposa po mutu wana amikitisaki. Donc continue mbeko puisque na komi na place wana malamu na sukisa. On s'attaque trop et pas y a papa Zako. Tout à l'heure na lobaki était ndenge nini tata na biso wana azui courage aye na nkamba au 26 chefs spirituels allons lui tout seul contre tout le monde. Il faut en avoir du courage pour yebaki oyo ba tata na bango ba tika ki ba lobaki. Les gens peuvent dire que pour y a régné à Saraboye. Ça c'est de l'imagination, de l'imagination. C'est vraiment de l'imagination. Bon. Nzambe ako sepelaka na oyo ako reconnaissaka ye. Nkolo Yesu na ikulusu. Awa muyibi. Awa muyibi. Ça veut dire na tango yo awa musumuki. Awa musumuki. OK? Ba miyibi yango moko acholi nkolo Yesu. Lobona tatana wa longola yuze kozi yo mwana nzambe te siko zwamiti. Mususu muyibi. Abia nkolo na ndimi bokonjima yo. Tuka sala na ndenge te lelo tango kota na mokonzi ya tata na yo ngape nazala. Tata et maman nkolo Yesu asepela. Rien que pour ça masumu ya tata wana ya voleur wana nkolo Yesu abosania. O kota na bokonzi ya tata. Lelo bokoko na finga bino papa Zako ke azali boy. Mais ce qu'il a fait pour cette église, c'est quoi? Pour reconnaître papa Simon Kimbangu Kiangani, ye azana nguya beto katuna ekimako. Beto katuna ekimako. A reconnaître quel komikiti ça. Alobite ngapi na zamona papa tout ko na papa Simon Kimbangu Kiangani. Il n'a pas fait ça plus que son frère, non. Mais c'est ce qu'il a appris spirituellement en lui. Nzambe a sepela ki liloba wana. Ye mutu mabe. Mais batu mabe mususu pona ni ba reconnaître kite. Ke Nzambe pas sepela na bango. Omoni ndenge Nzambe apesa ka mutu likabo. Bo kama mais pona ni Nzambe akopesa likabo. Président Mobutu, il a fallu de quoi pour pouvoir pendant 32 ans n'a pas Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'il a fait d'énorme? Juste écrire pour défendre l'église, hein, des écrits journalistiques. Nzamba Sepeli. Mais pourtant, il n'était pas des nôtres. C'était un vil personnage. Oh, Abomisaki, Salaki, Toleli, Negno Soleli, mais Nzamba Ponaki. Hôtel. Alors, Toti Cannabis Souko s'est gratté la tête autour de la salle de papa. Surtout papa conseil direct, s'il vous plaît. Tous allez bunga, ma bombe mi anzami tout yebite. Ça, je tenais à éclaircir ça. Et papa Batuti, papa Bazako, les 2 premières années de Nautoloba, avant que mon béco a durci, attends que complot et bandokota contre un kamba et Zalakina Nouté. Mais il était en relation avec ses frères au téléphone. Au coin de la rue, mais ce qui est commis à niveau niet pour nanini nzambi kenge nzaza ni welenge nsabi netezo. Ce qui t'a moué koki, bapesaki oyete, mais c'est fini. Pour nanini, nous ne partageons plus la même doctrine. Pourquoi ces gens-là, nous sommes derrière vous. Tout le monde a dit, papa c'est moi qui manque même à Bisso. Nous sommes avec vous. Comment les gens qui sont derrière et avec vous passent ensemble? 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sur Bayokani Malamute. À monstre. Mais comment tu marches ensemble? Tu as l'ingomba moko, atabino moko. Biso tolobi tout ça na biso aveugle, papa Simon qui manque ngani même biso.
Mouto c'est la aveugle, azalaka sima mouto yo azok memaye derrière. Il va pas être à côté ou devant. Tant que lobby avec vous, c'est-à-dire quand je suis avec vous, je peux me mettre devant. Je vais me mettre à côté, à droite et à gauche. Tokokani. Mais quand je suis déjà derrière vous, c'est déjà un signe d'infériorité, inférieur. Voilà le sens. Autant avec vous, ça déforme. Donc ce n'est plus la même doctrine. Biso lobby, papa c'est moi qui manque ngani. Oye, papa c'est moi qui manque. Molimo mo santu. Olinga te écoute, yekaka. Bino bo lobby que il s'est autoproclamé Saint-Esprit. Mais tu vas nini. Vous voyez un musulman, deux musulmans vendus, Moussa lobby, Mahomet a prophétisé, dit comme moi. Est-ce qu'on vend n'est pas musulman sambila? Mais soyons sérieux. Vous voyez un catholique en plein Vatican au Lobaki dit papa ça c'est un père, t'es bon le comme moi. Franchement, comment on va traiter ces catholiques là? Donc mibeko ndingi tozo ba donc ça eza lingomba wa tie mibeko ndingi ba bimisi mibeko yo. Donc ezala nango ya kala pe yango ko ezo continuer. Mais bien sûr. Depuis depuis 1961 les lois mais non, on donne la possibilité à Moutounio à se repentir, à reconnaître le faute. C'est ce que Dieu aime. Nous avons qui reconnaît ses fautes. Qui reconnaît ses fautes. Mais justement, aux ongles la kimia, aux ongles les sikanayo, tango salije sa newana. Mokolo moko. Poso moko, sanza moko, mbula moko, omikidise. Nzambe akosepela makasi. Enfant prodige akimakanda kwa tata azongi. Mais on a fêté pour lui. Balati bilamba sika. C'est ce que papa veut bien faire pour tout le monde. Mais vous n'avez pas compris. Bolati lolendo et voilà les conséquences. Dans Balobi, vous n'êtes plus qui manque. C'est des choses fondamentales. Et puis ezali likambo ya so. Mais pas révérend, mais Toyoki Susuke to éviter parce que Toyoki que Nangola kuna il paraît que Lingombe comme na combo mususu que kuna pe susu mutaseto proclamé chef spirituel représentant légal. On a vu les textes publiés par le ministère de la Culture d'Angola que le chef spirituel de l'église qui nous dit d'Angola c'est Paul qui s'occupe. Mais batata nanga ba maman, si on veut vraiment la paix, comment on peut accepter le titre il y a yoté? Non, nani apesaki. Bon, si ko botele misaki papa Simon qui manque en gagné chef spirituel dans Kamba le 26 août 2001. Bon, si ko papa Paul Skuna, bon no tele misé quand? Bon no tele misé quand? Maintenant, c'est bien marqué, chef, leader spirituel, même pas adjoint, mais leader spirituel. Mais le texte, ça même dans le WhatsApp. Texte, il y a ministre de la culture. Donc, l'Angoma Angola, elle reconnaît Paul comme chef spirituel de l'église qui manque de l'Angola. Nani atindie kuna. C'est ça aussi, c'est aussi simple que ça. Bon, le bon, 3 égale 1, bazo compliqué, bazo monter ma bébé, bazo bengana batu. Mais franchement, jusqu'à. Écoutez, même Bisso, moi qui m'en dis, moi Bisso, c'est des choses que je ne peux pas oser faire. Mais votre moi, ça dit là. Votre tout munico, bika. Bon, papa Mbanza, Atinda qui est. Mais écoutez, lorsque un chef de l'État, il y a une passation de pouvoir, nouveau chef de l'État aillé. Alors, là, bon, tu as qui ambassadeur, mon voisin, un pays, maintenant, je le change. Bon, Yozonga. Yo entêté non président azalaki wana yimuza tika ngana kolongwa te. Est-ce que ça la rendengo? À supposer que papa Mbanza alobaki yo Paul kino kwa Angola. Je dis bien à supposer parce que l'histoire on connaît les bon, papa c'est moi qui manque ngani aye. Abi bon hein, katuka kuna. Ce n'est pas toi. Papa qui neki kosona président dos Santos président à Touni qui est le chef ici. Papa Simon Kimbango après ça qui réponse à la président dos Santos. Le chef c'est révérend Nunes Diafouka. Alors qui Paul T. C'est ainsi que Paul Babimisaki a dit non, ça va faire les ordres.
Papa a dit, il n'a même pas demandé que oh, Bimiselanga Mouto. Non, c'est la volonté des autorités angolaises. Il y a Bango Moko. Pour moi, il y a une usurpation du pouvoir. Oh, non. Papa a répondu simplement à la question du plan de la République. Parce que dans ce moment, qui est le chef Tinda chef. Le gouvernement angolais avait pris ses responsabilités pour Paul Abi. Bon, maintenant, Bande Konangai. Aye na Pointe Noire, avant Dikuna Bamboula. A Salipe Misala et Monani. Batouba Sepeli. Bon, il pouvait bien rester là, non? Puisque tout marchait bien. Mais pourquoi seulement l'Angola? Kimbangiste, tout sosola, Makangamikami Angola, tout le monde a la blague. Tout sosola. Moi, j'ai eu le privilège, Yakutindama, par-ci par-là, et pas Papa Simoki Magangay. J'étais parti en Angola, au sud, province à Namib, province à Ouila, à Lubango. Makambo Batinda Ingaï. Au retour, j'arrive à Luanda. Je devais venir prendre mon avion, Mbanza Congo, Nazo Lufu na Yankamba. J'arrive à Luanda le 15 mars. Le 15 mars 2009. 15 mars 2009. Mon vol, le 17. Dans 2 jours, il faut dans un vol Nangaï, Nazonga. Nazonga Congo, sur la route de Nkamba. Dans quel aéroport le 17, maman, vol annulé. Vol en Congo, mon couloir n'est ah, c'est une très bonne chose. Le 21, je vais suivre Nanga arriver par la télévision. Entre-temps, Nassi départ nouveau vol le 22. Le 22 mars, le 22 mars, nous sommes en avion. Bon, ça va. Le vol est en Tongo. Le problème est que le problème ne se pose pas. Le 21, avant la télévision, on a arrivé à Pape. Benoît XVI en Angola. Benoît XVI, il y a Kiti, Bayambi, président de la République, Basali, speech dans l'aéroport. Tout le gouvernement, l'autorité politique, les officiels, tout le prélat catholique, Basala Kiwana, venu de tout l'Angola. Président dos Santos a sali discours des bienvenus. Tant que Komaki réponse il y a sa sainteté le pape. Azimaloba, abanikoloba. Batata ba maman. Oyo mu pepe balulaki raro et kuyaki na aéroport Angola somo. Mu pepe mogo avec des tourbillons brusque kaka tangu papa bandiko zo maloba. Et qu'est-ce qui va se passer? La calotte. Oyo papa tchaka na mutu et koyaki. Mais je regardais tout ça. Bon, je ne m'expliquais pas. Qu'est-ce que ça voulait bien dire? Calotte et couille. Préla nyon so basaki na aéroport. Na respect à mon continent bango balongoni be côté batie na tolo. Pendant ce temps, papa so continue koloba. Officier d'ordonnance zaki na sima papa aki a le côté et côté à Simbian. Calotte à Simbian. C'est un détail important dans ce ça. Pape, Silisi Cortés, Jésus Pape, Bakepa Bakendeki. N'a pas information qui avait suivi, non, na programme à Pape. Le 22 mars. Le 22 mars, première étape na périple na Mbanza Congo, en Kulumbine, 2009. Pourquoi faire? Pas dans ça qui dans s'interroger. Pourquoi Dieu a voulu qu'il n'assiste à Biloko? Qu'est-ce que ça voulait dire Biloko Nyonsoyo? 22 mars, bon. N'a pas dit comme tout. Lobby 22 mars, lobby n'a pas vol en Mbanza Congo, ils ont qu'un Mbanza Congo. Ce qu'on parle sous à qu'un Mbanza Congo. Est-ce que n'a pas dit qu'on doutait que vol au yabiso particulier comme ça, vol ordinaire pour Salem? Parce que papa est au terrible pour raison de sécurité. Je doute fort que 2 vols et ça. Bon, tout là, tout la mouka. Na Tongo, c'est quoi le 22 mars? Puisque vol n'a il fallait n'a que le verbe 11h, je crois. N'a que nous avons le verbe 11h. Na Tongo. J'ouvre la radio les informations, qu'est-ce que j'apprends?
l'étape de Mbanza Congo au papa ezalaki inscrit dans le programme à pape ezali annulé pape akende sur Mbanza Congo te. Je me suis dit écoute à pape koyaki ezana tineza ya likambo. C'est pas possible. Comment en une nuit Vatican a tracé programme monene ndenge wana komaka en nuit ba bouleverser ba moni makambo. Bon, ngai na sali mobembo na le 22. Na koma na aéroport le 22 wana vol ezali. Ah, 22 mars. Ngai wana Mbanza Congo, wo. Mbanza Congo. Na tayi na Kulumbimbi parce que aéroport zaka pe mina Kulumbimbi na tali Kulumbimbi ale. Na keina protocole kuzwangai tuke directement na culte. La paroisse. Le lendemain babongi selinga mobembo lufu na kena nkamba. Na koma na nkamba na pesi li solo na tata Molimo Santu papa Simoki maki ngai. Papa tala makamongai mwana no na ke komona 3 jours ya report ya ba voyage. Mais na suka tala likamuna moni papa. Olobi nini? Papa seki. Alobi basi bazui échec. Tosi olongi likambo ezali wana. Akendeki ne musika te. Donc ça voudrait dire que ayaki na likambo. Maintenant, le kola likambo ba lukaka. Bango moko bakoko sala ngote. Il faut qu'ils infiltrent. Il faut bakota na kota ma sengi na katna lingoma na biso. Et ils vont utiliser pas d'autres personnes que nous-mêmes. Hôtel. Ndenge ba service secret politique ba salaka. CIA infiltré kuna, CIA kota kuna, ba risque kota kuna. Sur le plan spirituel, le paix et son salema. Ce qui papa salo banabiso bananga bosa mabondeli makasi. Ba réunion mabeza liko sala makasi. Ezali sécurité. Les autres retournanga ah tala Paul makamasa nangola le succès ah Tongi basali boye bakomi ko seka biso. Tala papa Lambert papa journaliste. Moïse abundaki tumba makasi batindaki na nzambe kende ko libérer bana ba Israël kende ko yibisa pharaon a libérer bana ba Israël. Pharaon motema zalaki endurci bana papa pour tika bandinya batu libérez-les. Non, il faut que je règne sur eux, j'ai le pouvoir. Pharaon lobi ngai pe na ko libérer bangote tika je suis là. Moïse a moni passe nzamba moni nono pour prouver que Moïse a tindé pas nangai azo sosolate Moïse ngam na tindé na ko lakse moi sini moko Moïse tant vous allez devant pharaon baloyo beta nzete na yona c'est nyoki kubya komona makamu pharaon komona papa journaliste Mose a beta ki nzete na c'est nyoka ebimaki. OK nyoka tango ebimi lokola biso bandimi comment bato ba spectacle tolingaka ba révélation biloko mo ya gaya ndengona ah to landi ah vraiment nguya vraiment nyoka nguya wana hôtel ndenge pe to sala ka dere papa Simoki magenga ah papa sala kilika moko boy ah oya to landi to bimba ndimi ndenge sali sikoyo na centenaire alobi ke bandimi mutu moko tabima Angelou Braque na sengi na ye anoki samvula papa anoki simvula baratongo tikoko to sepeli. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan a payé l'ingara laksa ya makasi pharaon atali go sata doit ah di bayanke na ngaboya batu na ngaboya 9 10 bango ba beti ba dinyoke bimi dinyoka oyo kaka bakumisaki Mose na quelques minutes on va baloki ba changer ba kena pas pharaon en tout cas vrai gang ça yé yep na zana nguya donc biso bandimi to komi ndengwa ah Paul sali kuna vraiment enkambe vraiment miséricorde biso to suka ndenge nini vraiment tout ça faux tout ça babo sani que ozikona nzamitinu pe depuis papa tikango na tilelo na stylité ba inaugurer tout ce que papa Simoki Mango nous a démontré babo sani bakomi kotala sikoyo oyo Paul aza kusaka bon sikoyo nyoka Mose atalibo di nyoka lui boza ba petit al meli bango nyonso tango meli bango nyonso tu basi batali solo oh non oya Mose ya makasi tika tozonga c'est déjà trop tard quand tu es froid quand tu es tiède ni chaud ni froid nzambe ko sanza yo et c'est ce qui est en train de passer
Soko oyebi nzambe na yo kangama na ye pasi moi mbula soki nzala soki nini kangama na yo bike et longue zawana. Si vous avez cette conviction là et longue zawana. Aujourd'hui dans moi les gens bazota na bon lili ça a impressionné makambo il fallait s'attendre à ça. Les Angolais ont posé la question à Papa Simon qui manque Angani en 2004. Nanda ko bangolais na centre wana. Papa, kasi makama Angola, tala Angola ndenge kanga mibisu kuna vraiment 26 ans ezu kama kasi kuna toko suka ndenge ni tout ça sala boye te. Papa lobi Angola wana. Golf wana. Ezana ngamu na osisa makambo yango botala ngai. Ngamu j'étais là. Ngamu na kosisa ngo botalela ngai. Otali. Donc bana papa c'est moi qui m'a gagné. Bon mon abino motema pasité. Et ça n'a un petit problème. Papa loba va na mboye de soit diso maman ni simbe quoi. Il suffit qu'il clique un œil comme ça. Makambo pe sili nango. Claquement des doigts. Makambo pe sili nango. Mais Nzambe va continuer à été. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est mon roi ebitango. Et puis atika la kamuyini tango mulai kolega kutu yo mwana Nzambe. Atiki la kamouyini tango moulai kolega kuti mona Nzambe. Pharaon combien de temps il a fait mon sac à batailler fort? Plus de 40 ans. Ezaki pas likambo ya une semaine kende zonga non et umelaki. Mais tango Nzambe va nous frapper, maye bongo na makila, ba sauterelle, ba ulcère, diplé. Atina kino tango ekomi bana banu kufana yemo ko fara abangi. Mais Satan, il restera toujours Satan endurci. Quand bien même qu'à libérer bana ba serebo ki albo ki na lingi soute pas les gimi bokende. Data landi. A landi si bango kaka. Jusqu'à ce que son armée va périr na mai bango so basili ndea so sola ay na sala ki erreur. Pour Nanini, il a laissé passer trop de temps en tétement. Alors les loyo Nzambe azali kotal. Azali patient. Azali très patient ndenge papa na ye papa de longa na lobaki na ye zala patient tala mutema munene azali ko supporter mais tout quand c'était que azana réponse té tout quand c'était que azana solution té bon sikoyo pour discréditer lingomba to balukili sikoyo na makambo na biso oyo dozali ko silisa te o moni butu misete osilize te ba yibi mbongo ba sali boye o ba bongole sima ba version izanga tina et comme non écoutez ça, tout ça c'est des distractions soki bandoki bazali ye nzamba yibango mais n'attribuons pas ba retard na biso na ba explication modèle ndengwana biso na miso komona teke o ndoki amelaki sima abongolaki bibende comme macaroni des choses bizarres toti kabiloko wana c'est même ridicule. C'est ridicule. Qu'en est-il exactement? C'est le poids papa est sur tous les fronts. L'église est sur tous les fronts. Il doit rattraper un retard de plusieurs années avec beaucoup de travaux à la fois. C'est ça le véritable problème que nous devons dire. Papa Azan Nzambe mais moi pour avoir été là-dedans dans le circuit ayant vécu ce qui se passe ils allaient passer papa conseil direct pour avoir vécu na résidence à papa Zakona Mbinza kende na tongo ovandi compter batu bakoya na lupango papa Zako du matin jusqu'au soir. Même sans écoleka. Même sans écoleka. Moutou va finga. Même sans écoleka. Mais batuango, tant que bazoko ya, bazala ko la forcément na makamo spiritualité. Souvent des cas sociaux, des problèmes de vie, ya bomutu. Dès que tu as le baraquet, côté social, là vraiment mutu vraiment. Papa na foutu la kanda côté. Papa na zana mona ba kusala opération. Papa minerva la bana. Papa to kufela ki papa. Ça moi papa ça qu'on a dit. Ah passi. On s'allait à passi. Na yoki la kini mimi na mawa. Passi. Boba ntu mwene 80% ba yi pona nani ba yi pona kulokalisalis. Et ndeki papa te yabiso. Je n'ai pas de choix. Il faut na loki la bango quelque chose na pesa. Bon.
Kimbangiste. Tata et maman. Bisso, Kimbangiste, nous ne faisons aucune dotation. Soyons clairs, hein? Nous ne faisons aucune dotation spéciale pour Nabango. Que Kangama, voilà ce que nous dotons pour la souveraineté. Pour Nama Kambo et Taliban. Bon, vous voulez que Papa Zako trouve l'argent où? Après Sabatouane. Et ce qui est malheureux, tous ces gens-là, tant que Papa Zako, ils ne vont pas défendre pour dire que, en tout cas, on a payé à Salisangaï. Mais plein. Bon, en une journée, je dis bien en une journée, 100 personnes, un peu moins, voire même plus. Bazia Masali. Papa Zako Salamini. Akobenga Lingomba, c'est normal. C'est une autorité là, on a droit. N'est-ce pas parce qu'il y a un PCA. Secteur Boye. Boye, pesa ngali salisi di sungi. Boye, mimilanga autant. Bah, tant à 5, bah, tu vas cancer. Donc, pour y aller à la libota na yen. C'était faux.